toyambi sikoyo tonto Kimenga TKM molobeli ya Congo. Mbote tonto Kimenga. Mbote mwana mboka Berthe Jonga moto na Nzambe pour na télévision sengi tolongola po to sola très bien quoi mais to bossa na raté na respecter toujours geste ba geste tuana ba sengi biso donc gel désinfectant na weza ngate puis ba cache-nez to respecter car ba mamna su ba konzi ba lobby pour te propager maladie au thé quoi voilà. Merci Ige Sosongo, merci na tonton Kema artiste comédien ya monene mboka oyo ina Chobinzunga. Toyambi tonton Kimenga TKM message nous yeli biso lelo. Ouais, merci message na nango d'abord pour apaiser population congolaise pour remarquer que ba structure ba trophée vraiment so nga na télémité donc ba structure wana ba marambwana so ba remise ya ba prix ya ba trophée vraiment Congo eza ya kolala donc ba tindinga isusu peuple congolais ba lobino fo la msesu makambu ata ku confinement ata ko pandémie mais yozana comme visionnaire na biso donc moto azo lakisa vraiment que structure ya ba trophée na mboka na biso eza ko exister yango monike 2 mois plus de 2 mois on a to vendre na ndaku pour nous respecter car ba continuer ba lobaki siko to comme na temps to lamsa susu population qui no culture award 4e édition ezoya donc to se préparer pour to se pelana bandeko o basali musala malamu durant année 2019 Berthe Jonga moni lelo tant tozano en vie boso sa musala malamu ba trophée to ba diplôme ma reconnaissance wana tango ezoya elaksaki non na se mukili place tozalaki musala onyos na sali ekepambate yango mona mindele soki azui même trophée logo même ya cache-nez ya pamba ako préserver ngo vraiment na ndenge moko ya ko saranate mais africain peut-être les lieux comme ko changer mutu so azui trophée akinanda ko arranger ngo bien asali ngo même place ya ngo moko ndeto mona ina papa wemba tanga kufi bakena ndaku na ye balakisa ba millions wazana na ba banque te mais balakisa ki plus ba trophée belé eza nango na ndaku yango nde salaki valeur ya artiste donc tango za envie ozo sa musala malamu ba trophée tango zoya surtout ya solo ya kaniaga te yango pe lakisa grandeur ya artiste quoi mais na ba trophée nyoso izali na Congo voilà. Approche comparative eza nini différence ezanini entre yo na ba mwana mboka na ba ndula award ba ngoma Afrika ba bloga bongo na bongo na bandeko nyonso otangi wana eza bien eza ba trophée mais différence ezara ke non biso to kitaka sur terrain o bandeko msuso ba salara yango te bandeko msuso ezalika na kati ya bureau ba va na bureau batali ke non mikolo eza x to y bango ne baza ko primer yemta na mbongo ebele yemta na nini botika to primer moto aza na mbongo ebele mais biso to kenda pa ya petit peuple ba fin fond na ba kisensu kuna na basuka na ba banda lunga na basuka na ba maluku kuna ba équipe ya li to kitaka na ba Congo central to zali to kitaka poto tuna vie ya population moni différence ezara na wana tant to voter ba député ba président de la république mais boni to voter pe ba culturel na biso te to voter pe bato bazo sa musala malamu te c'est ainsi que différence ezaka wana et puis différence musu c'est ali côté ya kaniaka ba structure musu otangi wana plus ezaka raso ozana kaniaka ndefo isengelo zo trophée mais so ozangi mbongo kuna mama trophée tali ote mais biso pa na biso il faut méritocratie so ebi musala na yo o mériter trophée na yo donc voilà différence muke eza biso culture award na ba ndeko otangi wana siko lelo ndenge tozawa olobi ke bokitaka sur terrain beaucoup kita sur terrain ndenge nini na Brazzaville na Angola na ba pays mususu neti na ba diaspora omona te ke mususu bozaka ndenge moko. Merci beaucoup d'abord na question tuni asbel comme on les amis de la culture tous a bien organisé na ba presque na ba pays belé déjà to zalinem na ba province na biso na Angola déjà ba représenter bazakuna na Congo Brazzaville ba représenter ba surtout comme na temps il y a ba vote
équipe ya Angola baza déjà basala ba vote pour na Angola. Ya Brazzaville baza au sala. Ya Congo Kinshasa na biso ape baza au travail. So les culture award provinciale. So to ça na province songonde to ça na ba Congo na Congo central. Équipe ya Congo central Koko Chango coordonnateur ya aza représenter structure na Congo central azali na ba équipe musukuna. To ça na bien organisé tant que ça na biso eza réussite. Ndet na 4e édition to ça na 3 pays participants na Katiwana Angola Congo Brazzaville et puis na Congo na biso Kinshasa hormis ba mboka pe ba paya bazanga raté bayaka mais 3 pays pene ozala na kati ya activité wana ona tangi wana ba représenter baza basale musana bango ba pesi biso ba donner et puis yango neto koyeba na ko publier yango na mikolo eoya tonto Kimenga TKM Molobeli ya Congo trophée nayo il y a d'autres qui murmurent que et comme mambako pona pour nanto yo kate JDT zuyango. Cela veut dire quoi? JDT azo mérité te lokola bozalanga na ye moyo pesa ezate lokola bozalana ba kanda na ye. Hein? Non, JDT Molopo tozana ba kanda c'est un grand frère donc toza ko du quartier moko. JDT a moni Timoko me bosali déjà ta ba 10 ans bopesa na mbote te bokutana te. Donc j'ai fait 14 ans par JDT Molopo et kaka ton na koli disons na musala autozo sala to koli il faut peut-être un engagement na biso mususu. Ezaka ate toza porte-parole ti yeso roya porte-parole non or que là si opotangi et sengeli peut promouvoir autrement. Omoni génération pas montante il faut qu'on paye sa bango pe chance ba travailler pe na musala ezaka ate ke mo Mobutu Sese ko kungwendo wazabanga na Zaire na yo okangama na ngo na musala na porte-parole yo mususa ya te non donc il faut que promouvoir génération mususu mais pour na trophée na ndengo lobi ngokoli donc ne ozaki pas JDT ozaki mona muke seri wani zaki osa mambabuzo basiko okoli omona te ke on négligé na musala osala pas JDT non tant que vie à moto ezali ko bota makokola et puis ko kufa nyonso wana eza étape ya vie même na misala to sala to banda na 0 ke na 2 après ko na 10 to bandaki na 0 na JDT na JDT 0 non ebandeli to bandi ebandeli et puis to koli lelo to sali culture award RDC 14 osali kuna okola kite na 14 wana ata ane mon côté ozali ya okola na lobi on a sens ya kokola bo moto boete na lobi on a sens ya kimosala comprendre to bandaki ebandeli bandeli jeunesse to zana nu ba mineur voilà mineur to yo koma ba adulte et puis to koma ba vieillard comprendre na temps o toza siko na cadre musala toza ndeti ba adulte culture award c'est ozaki kuna zaki tozaki ndeti ba mineur comprendre siko toza ba adulte na ndenga musala siko tonto okoma ba vieillard wana siko nde na passion na ya politique to koma ba député to koma ba ministre peu ozaka bongo yana ba molobeli ya Congo moi je vais parler pour mon pays le Congo oui bité ke ndeko zolo babo soki JDT azolanda yo obima dernier dengra ya suka non na ebite so na lobi na ndenga mabe na musala o na bandeli su Berthe Jonga na musala o to bandai ko sala ezaki nan bo to bota misika bo mwana to bandi kokola to bandi musala siko tango otangi pe kelasi mon minerval to futi na baina to futa trop cher ba parents ba bimisa ba mbongo il faut pe o zongisa sincère nango to kesiko na musala to za ko sala lelo culture award asbel les amis de la culture to koli to komi pe na niveau mususu ya makamu siko lobi pe tant to koma ba ministre ba député ba gouverneur to komi siko na temps ya vieillesse moi siko na de partageango bongo pona faire comprendre pe na opinion quoi voilà bon okoli mais eloko ezo sala bon ozokola eloko ezo sala nga moi pasi ya wizaki yo TKM olobi ki ntango ozaki na JDT ozaki mwana nini po JDT azaki na confiance akomema ata na njili te JDT azaki na confiance ata ya kokende no na ba Congo te po nyonso ata na njila banda obanga kokekima. Je suis le porte-parole le moins voyagé au pays, le porte-parole le plus sérieux na génération na ngai, moins voyagé, moins peu considéré. Non considération. Orchestre. Non considération. Considération Liban ande ba mona ona kibomoto boy. Mais l'orchestre est moins considéré.
Mais Bon, cela est considéré que l'ango ça la 14 ans pas JDT. Pourquoi na lobby que nazalaka porte-parole moko à génération na ngawana oyo na sali makambo o ba misusu ba sali yango te pourquoi na lobby bongo génération anga itango wana nazomona parce que même si Roger babandi ba 2 ans avant tant to wana na yo kuta ba Roger na 2002 mais tala ba avantage o ba ndeko wana ba zui na orchestre o bazaki nango ba voyage ba poto ba voyage ba mboka ebele belé Anjili rien concert Anjili batikio yango batikala eka na ba orchestre na bango mais soki bazaki na condition ngana ndeko za nango na orchestre wana ba voyage penezoya ozokenda te mais ngomona tout le monde ici ya zaza bango zala pas même na 2 ans na orchestre ba vanda ba mbula ebele pourquoi parce que ba pesa bango ba avantage moko mais nga 14 ans on a ça solo babongo ezane tuluko sabiso po nga na yebi ke tozana musanga sala plus de ayo voyager kaka na nini ya o ba ko memele regret o ndo ndenge za boye yo voyager te ozala boye non musaka ngume kaka ezaka voyage te vous comprenez ba avantage c'est belé. Par exemple, le président de l'Obino qui n'est pas le président Michel Mukengeshai. Je dois moi 300 400 euros. Oui, autant qu'il voyage. Kasi na zongi soka pe non ezaka voyage te ezama mbebele. Wo ndeti sino qui n'est pas ya Willy Musheni. Wana président zotinda. Kende kuna ata matanga mongo ya lité tout à par exemple madame Rosetta Bitou de Paris. Vous comprenez moi système mongo. On a président ba avantage wana ko zala. Musupe zala Nikolo moi ba wewa mutesa la moi succès ba moto zwata mo kitukutuku o mo ba avantage wala baza considérer yango zongelinga tipo baza considérer yo lokolo zaki moins considérer njili apamba bon za na concert na njili mais yo faut oluka transport na yo moko pour landa bango non eza façon ya ko vivre ya moto o comprendre moto musu o considérer ye me kasi soki lolenge na yo ya moto zali ke osungaka na yo mais na mingi penate ezala moi di na difficulté ya kosunga mwa batu yango zomona ke na musala auto sala fo conscience ya batu et salaka mona ko yebisa na bandeko ba porte-parole génération oyé lelo total mbongo te omoni na opeso exemple moko il y avait certaines personnes disant na mambo ya télévision ba yebisinga ngo kaka année oyo ba bi façon to bandeko olanda na télévision oza rancunier te soko na télévision lo bara mambo ya JDT et suki soko ye ti lelo ko na mamba culture na yo eza ko simba c'est ainsi na structure na biso ya ba avocat ya bato ma yele ya Congo to zio ozala wana bozaka mi balé na bato ba télévision misuzu pe ba oya bozami balé yo tonto Kimenga TKM molobeli ya Congo na concert na yo mami ilela comprendre to mona ki bango baza moi na lignée moko bo ba osana ba musala masolo yango eza ndenge masolo yango ezali structure wana eza ba avocat baza na souci à soutenir ba artiste na ba problème na bango nyonso tout ba artiste baza reconnaître ba problème belé ndeti ba droit d'auteur ba droit voisin ma belé bazara nango mais muta défendre bango valablement azarate yango monde que structure wana ba avocat bientôt la sortie officielle au Salema kuna nde sika ba ko défendre cause ya ba artiste nyonso peintre sculpteur batteur nyonso tout musicien même ba porte-parole on nyonso salara musala etali culture donc tozala wana ngana za chargé à relations publiques numéro na opesa suka artiste o zala concerné et puis bientôt on va confirmer aussi la tokenda pe na ba orchestre tokenda na ba télé ya ba art tokende sika bandeko ba salara ba lettre ba philosophe toko intéressé bango ba s'affiler na kati ya asbel numéro pour zala bien plus 243 89 79 28 630 089 79 28 630 ozwanga et puis to sololi mais pour la question tunaki wana biso toza facilité pour nous corrompre sala musala na bien le remarquer soit sala musala na bien sala déjà bien ba voter ozwa trophée na yo ezate non pour na za rasu kuna te moyen zo trophée ezate non sala musala bien et puis batu ba na voter. Merci tonton Kimenga. Merci Ndeko Bertel Jonga. Remerciement à héritier vous qui la crèche. Ya Willy Musheni code mondial, Darli Mongu le manager brésilien et Somayaka de Badol, Francis ministre et puis président Simon Boule Edi Fashion, président Jean-Claude Wakacha PTS. Merci beaucoup, merci. Tozo masiko pa ya Chobinzunga après ça biso quelques attends moi détente mon ko boye pour to continuer mission na biso to yamba sikoyo tonton Kema Tolanda
Honorable Pongondeva Arnold. Il fallait y avoir un ndako. Moi, na funa solo. Mais Nathalie, citation, nazalaki nango na ibate na kuyambele na ndako ndenge nini. Bon ndako eza mabe. Olingo yambele na ndako ndenge nini. Ndako eza mabe te. Mais pas c'est ça la nga mingi. Kumona ndenge tuzali na famille. Batu bayibi ngai tata na Chicago. Mais vie oyo tu vivre raka na niveau kombo mwana eza na kati na mboka. Yango te biso to koko vivre ndenge tuzala ka boyi. Na ebaki. Ndengo bandili solo suka ko suka kala kombo mwana. Mwana sala oni. Aki ko lukati. Soki azui. Akusepelisa biso kwa batu nyonso osepelisa bana na bango. Oyo ko bino kwa sujet plus nyonso okende mwana kenda poto nga nazo souffrir mwana kenda ki poto nga nazo souffrir sika yo linga sunga biso lolenge ni. Nyota. Akenda putu bandaka. Kutela omoni vi oyo Miriam Kwezi motema ya Godema Kwikila baza na bande kuna poto mais eza kulakisa te baza na famille a bien yo ndimaka ndenge otekaka matemelo ke mama na jika aza kutamsa. Voilà, merci. Toyambi siko tonton Kema Bonio. Oui, merci vraiment Motona Njambe Berthe Djonga ya omona su dimanche lelo ba ndeko nanga vraiment ba leki déjà liboso nanga komona TKM komona lisusu porte-parole ya ba yoka douleur titre pièce nangai oyo nazo sala vraiment paka bambote na bino vraiment. Voilà, Boni les aigles de Papa Nkema. Oui, les aigles de Papa Nkema, ils ont bien. J'espère qu'il y a quelques mois images. Ceux qui ont les capanda, Nazoloba, Batouba, Mona, qui étaient en Nazoloba, Moussala Pesalamaka. Les aigles de Papa. On doit vous passer ça y est. Batosi Baebi, vraiment, Oazala Soda, Pemben, il y a mon pauvre artiste et comédien, Fisto Saïsa, Gisali, et Sikozali Babon dimanche. Il y a les groupes cinématographiques, les aigles de Papa Nkema, tout ça toujours péné nabino. Il y a Koye Barosala Moussala pour nous séparer ça, peuple congolais, nakati ya art dramatique, ba amoureux, au balinga koseka trop, nakati ya théâtre tolobara toujours. Tant que ça nini théâtre et nini dans ce binaka ya papa nani na publicité wana osala ngo répétition bio misanga ko ndenge wana kaka ndenge ya kaka. Non, isa kolanda rythmique ya pib to ya danse ya musique e kenaki wana yango nde na Nicolas Luketo wana pona pib wana. Siko lelo les aigles de Papa Nkema ils ont répété wapi? Oui, les aigles de Papa Nkema ils ont répété toujours na India A28 na commune à Kalamu na quartier Matonge na sima imka tozawana mardi jeudi de 8h30 à 14h juste toujours répéter place wana peloga mutuya na yeka kapona ko lobela bato à propos ya recrutement autozanango toujours recruter et puis na problème ya espace ce qui peut apporter korobetama na Congo Media Channel pièce bandoleka ezala pe bien na bokasité ya Junior Kudura ce qui a fongola motema ko yambanga pe awa groupe na ngeleka awa ezala pe kitoko vraiment. Voilà, siko Papa Nkema lelo pièce nini ozusala? Oui, à part rester au bazotala au ba gogoli nani pièce sika otozo banda eza bayoka douleur vraiment eza titre pièce ya sikoyo eza des jeux tozo tourner pour ebandoleka na chaîne otorozala nango. Des portes kufungwama. Et côté porte efungwama par rapport côté nazalaki na côté nazobetaka ba porte ce qui place et monani na bandi kolekana. Lisula MG Zandé. Oui, MJ Fashion de nazoloba na bana tu ya Congo partout na monde
MJ Fashion. Donc, griffe Yassika. MJ Fashion. Oui. Griffe Yassika. Griffe Yassika. Ya mwana ya mboka. Mwana mboka aena griffe Yassika. MJ Fashion. Oyo e bandi biso na ba Lacoste. E bandi biso na ba body. Na ba kepi. Na ba montre. Veste. Même. Oui, MJ Fashion. Eza griffe a mwana mboka. Mwana mboka aena ngo. Peut-être ba clip moussousou pe. Bato ebele ba redécouvrir MJ Fashion. Tozana ba body. Tozana ba Lacoste. Tozana ba single. Tozana ba kepi. Na ba montre. Ti na ba ketch. Et puis na ba varese nyonso. Ya l'équipe tozana Congo. Oh, tout balimba ta griffe. Ya MJ Fashion. Tozawa na pona bino. Et puis à partir du mois de novembre. Bokoye ba esikani ni maison MJ Fashion. Et kozala na kati ya ville wana na boulevard oyo to kozala na posa kozwa produit ya MJ Fashion biso toza wana tokoyeba ndenge nini ya kopesa bino yango. Et puis ko signaler que le 20 décembre sortie officielle ya MJ Fashion toza na marche de santé wana singleton eza na $10 soko sombi billet na yo Ozana droit kozwa cadeau oyo MJ européen yo. Couple ezana $15 pour la marche de santé. Soko sombi pe billet na $15. Ozape na cadeau oyo MJ européen yango déjà toza ko annoncer bana tout ya monde. Boye ba ke griffe Yassika to pe marque Yassika zoya o esengeli biso tolata eza MJ Fashion. Yangonde toza wana toujours pene na bino boyo karango po mukolo boromona ke ngankema na lati yango boyebi kete wana eza griffe Yassika MJ Fashion et libiso vraiment na staff tout toza na kati ya MJ Fashion. Voilà, papa Nkema, merci mingi me naniaki na betela bato sete pona koyebisa bango ke MJ Fashion wana ezali pona eza griffe oyo ekoki eza na capacité ya kolatisa équipe mon répété ce qui peut équipe nyonso à Congo et ko simba nango. Alors pour nanga Berthet Jonga moto na Zambie vraiment na remercier bino mingi na ebité ba merci nous. Oui ba merci belé lokola lelo toza mokolo ya yenga mingi pa venanga ale Kalambai motema nana Kalambai et puis na barter nanga tout chef Dias Love chef ten Monique Andola et puis Nyota na bosante Beni Makuva na Chesco puis na ba nyonso yo balingi kokota na kata groupe cinématographique Les Aigles de Papa Kema obeki biso na plus 243 84 26 80 128 plus 243 84 26 80 128 wana borozwanga pe na contact ya MJ Fashion. Merci na ba nyonso vraiment balandinga oyo na dimanche lelo. Merci na papa Nkema, merci beaucoup. Merci pe na bandeko tout oyo va participer à l'émission ya lelo, mais émission zo continuer. Émission zo continuer pour Berthet Jonga moto na Zambie, tozalaki na un grand homme dédié pasteur Pierre Casse oyo to sololaki na masala ngai bi confrère na biso moko oyo vraiment to partageaki na plateau naza sir que Chobinzunga l'homme des miracles. Merci pena Igeso Songo. Merci l'équipe Mobimba Nyoso où il travaille na biso. Vraiment papa Nkema merci. TKM merci. Fanny Malonga, Yava Fanny merci. Vraiment tout le monde. Nous remercier bino tout. Vraiment équipe Mobimba ndenge to travailler les lots pendenge émission l'équipe qui toko. Merci P na Diego pour la participation. Merci vraiment tika Nzambe apambola libota Berthet Jonga moto na Nzambe papa na Dieu merci Jonathan Joinel P Joël le capitaine le visionnaire ici Kozolanda biso merci.